Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yontwadi ongitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito kwa ya kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na mukolo na inga. Le 9 août 2026. Tolandi matei na biso denge bautikote ya biso. Banda na banzembo, nakati na mabondeli, pe oyo euti na mukanda ya tata Nzambe. Na ntango yo tata Mukonzi Abule papa Simon Kimbangu Mukiangane azali kosenga biso tozala bana botosi. Ezali na ntina. O soki totali malamu mokumba makasi oyo tata Simon Kimbangu azwa epai ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu na etinda ya tata Nzambe oyo azali tata na ye. Mokumba makasi kobikisa mutu mwindo kolongola ye na mpasi oyo ye biso batu mwindo tozalaki na yango mutu mwindo. Nantina mususu te pamba te toyaki kokosama epai ya muyini Lucifer oyo azalaki angelu ya yambo ya tata Nzambe oyo ye amisanaki na tata Nzambe. Komesana tata Nzambe nde ayaki kokoma lolendo pamba te emonanaki eke ye asa pene tata Nzambe maso eza pai na ye. Kasi teke bakotangilaka biso na mukanda na tata Nzambe lolendo wana ekomaki ete tata Nzambe atinda ye na nkolo Yesu na tina ya likambo mususu te ya kotambusa biso batu. Kotambusa biso batu. Angelu ya yambo Lucifer nde azali kotambusa bango nyonso balandi na nsima na ye. Andimaki nkolo Yesu. Kasi na ntango ekomeke akende epai ya tata Molimo Santo, tata Molimo Santo alakisa ye ndenge nini bakoki kotambolela. Ayebaki ete ye aza lisusu na esika te. Seke tata Nzambe azalaka kaka misato, tata Mwana pe Molimo Santo. Kanda wana yango esalaki aboyaki kotosa tata Molimo Santo. Boye ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu banda 1887 e bandela musala na 1921. Ay bandela musala na ye alobide totika mabe nyonso oyo tokosalaka totika. Mbeba nyonso tosala totika.
totika pamba te mabende yango nde esalaka ete moyini to Lucifer akoma lolendo. Tata Molimo Santo ebandela musala na le 6 avril 1921 musala emonanaki solo ya kitoko kolongola mutu mwindu na mpasi oyo azalaki na yango pe kolongola mutu mwindu na mpasi oyo azalaki na yango. Tata Simon Kimbangu alobi ete totika mabe nyonso yango nde batieli biso mibeko oyo baza kotangela biso ya 10 commandements oyo eza na kati na Bible pe 12 principes ya lingomba oyo bazali kotangela biso totosa. Papa de Alongana alobi ete libunga nyonso ezali lisumu koloba ete ata mobeko moko koki kolongola te. Kasi ndenge elobamaka ntango nyonso Tata Molimo Santo amemeli biso pole, kasi biso tolingi kaka kotambola na molili. Tata Simon Kimbangu watu nati na ntemo twayambola mavanga mahonso na mambi kanti beto tuzoleleka kama mavanga matombe. Mavanga matombe imana nza ya belela mfumutu Yesu Kristo bana kunkomela na kulusu. Mavanga matombe imao benda fundi la Tata Simon Kimbangu musavo ndio ukutusimini katuvangile kama mbiko. Tata Simon Kimbangu sikangama kansi bankaka kala munantangu yina mukangamane wele nkiwu tusisili mahonso no munkanda nzambi. Nkanda nzambi unu kiki Papa Simon Kimbangu kyangani kata kutuvutu diladiaka mana masisi di bamasi. Mana masisi di bamasi. Unu lumbukia lumingu. Kimone kene lumbukia vwa mungonda ya nana. Muna nite Papa diangenda kuntima. Muna 1939 ikina Tata Simon Kimbangu kaza kumonekana kuna boma mkuntela vo tuka muna lumbukia unu zaya ngavo muno kisiki kala diakako ukikala ko muna ntangu yina ngeyesi watu adisa dibundu. Ngeyesi watu adisa dibundu. Tata Simon Kimbangu diangana o Papa diangene diangana onga tata bampangiza mizenena evo kya bantu bo bahonso no bakangamane yako benena kanti emonombe yakini mwana fyoti katu kitinu kya mazulu kakena kuvubu mwana fyoti vonsololo yizi di munangeye kaka. Tata kanti bampangiza zenena idini na wangani na nkumbwa Joseph vongindu divo Joseph munakanda dia bayuda watekwa kwa mpangizani. Tata Simon Kimbangu ya nkatu munangeye di kuba mane kumoni hongako monongena yesi akala ya kuntangu za honzo. Tolobieke Papa Simon Kimbangu lelo le 9 août na 1900
1939 alaki mwana na ye papa diangenda kuntima ete zela ngai na 17h tokokutana wana papa Simon Kimbangu aza na Lubumbashi le 9 août 1939. Kasi papa diangenda kuntima asalaki manso kokutana na tata Simon Kimbangu na likambo nini azali mwana likambo nini nasali epai ya tata tokutana papa diangenda kanisi banda bomwana na ngai papa akoka kosimba ngai te kasi sikoyo tokutana ndenge nini tokozalela papa Simon Kimbangu ayebisi eke na 17h esengeli tokutana esika oyo abandaki kokutana wana papa kisolokele na ye papa diangenda kuna na boma na colonie scolaire na ntango wana ezali kokende ngonga ezali kokende kasi ndenge ye papa diangenda alingaki mingi kobeta bale azalaki mpe capitaine ya ekipe moko ya oyo banda kobenga kuna na boma pade naboyi kokutana na papa ekozala mpe échappatoire nakende kobeta bale mais papa Simon Kimbangu ayebisi ye obligatoire fo tokutana. Eh bien, rengene na ba 16h wana akei poete esika bakobetela bale kasi na motema alobi ete na ye koasiste na match poete nakima ndenge nini tokokutana na tata kasi équipe adversaire na bango bautaka na Matadi baye komarke but siko ye capitaine batnyusu balobi yo capitaine lokola obeti match te tala ndenge nini bazokoganye biso kaka na ngonga oyo esengelaki bakutana na tata na ngonga wana ndi bamarke bango bi ye pandimi poete akota na kati ya terrain abeta bale pote balonga ajibi nyonso basepeli kasi genou elongwe na place esengelaki akokende na hôpital 17h kuna nde bakende kokotana na papa Simon Kimbangu ayebisi ete oyo nga napekisaki yo kasi yo oye kobeta bale kasi okoseshape na likambo yango te yo nde okomema mokumba na ngai ntango nga nakozala te. E bon papa diangenda alobi papa bayaya bazali mpe bato bakangami na yo bazali ndenge nini ngai oyo akopesa nga mokumba makasi boye Nzambe aponi kaka yo nde okozala mokonzi ya lingomba soki lingomba ebimi libanda yo nde okozala mokonzi ya lingomba. Kasi basali na yo oyo bokangami na bango ensemble bamoni pasi Nzambe alobi yo kaka yo moto kobanda kotambusa lingomba yo pe okosala manso po ete lingomba etongama. Ndenge tutaki koloba makambo nyonso papa Simon Kimbangu na bokangami na ye eke manso soki kokoso ezali botala na kati na Bible
esika wana na mokolo na lelo na le 9 pardon août ya 1939 nde papa Diangenda ayaki kondima likambo yango pe ntango wana tata na ye abandaki kosimba ye te babandaki kosimba na te kasi na mokolo wana lokola genou elongwaki na sur place tata na ye asimbi ye asalisi ye abiki esika wana bamope ndenge bamonaki eteke abukani bamemi na hôpital batia ye prêtre ntango bakutani na tata na ye tata papa Simoki Mbangu asimbi ye abongisili ye na tongo baya kotala papa Diangenda si atelemi abandi kotambola mais Joseph mais obukanaki mais ndenge nini otelemi no esi nabiki na ngai natikali su malade te balongoli prêtre batala ata pota moko ezali susu te Joseph osali nini po ete pota ezala te mpe obiki otikali susu ya kobukana te ya yebisi bango kaka ke les premiers médecins c'est Dieu nzambe moto asalisi ngai donc bozo kokontinue makambo tata na bino Kimbangu yango tokoyembaka te nzambe akokweyaka te nzambe akokufaka te nzambe asalisi le 9 août 1939 koloba ete lingomba ekoki kokufa te lingomba pe ekoki kokweya te lelo oyo touti kolanda ndenge papa Sylvain sauti kotangela biso tokotuna papa alobi nini mpona mokolo na lelo papa Simoki Mbangu kiangani susi na ye ezali ete lingomba ekende liboso misala ya lingomba ekende liboso tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mabondeli pe tomipesa mingi na misala oyo lingomba azali kotinda biso oyo ezo wuta na ye moko papa Simoki Mbangu kiangana za kotinda biso tata pasteur ndenga otei biso ndenge tolandi ye na matei na ye ezali kokende kaka na musala makasi oyo papa Diangenda andimaki aye kotangela biso makambo ebele kasi na esika moko aye koloba ndenge ezalaki na le 4 août ndenge papa Simoki Mbangu alakisaka papa Diangenda bato oyo bakosala na ye bajeune ezali nde biso oyo ndenge tozali awa na le 4 août wana 1951 bokutani ya papa Simoki Mbangu na papa Diangenda aye korapele ye oyo mazalaka na le 9 août 1939 okolonga kasi a part mibeko oyo bapesi biso na kati na Bible yo pe na pesi yo mibeko mitano yango oyo soko osaleli yango pe oyo kati ya Bible le 10 commandements wana okolonga yango pe biso mibeko oyo lingomba apesi biso les 10 commandements oyo bazotangela biso na kati na Bible pe baprincipe nyonso oyo lingomba les 12 principes bazopesa biso
soki totosi nde tokolonga. Yango nde esika wana toza koreprendre eke liboso tozala makasi na mabondeli mpe totosa mibeko nyonso wana. Yango na kati na Bible tomoni eke Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani asengi biso $5. Mena $5 wana asengi biso likambo mosusu te mpona botongi Yelusalemi. Mpe tolobelaka yango ntango nyonso likambo ya Tata Nzambe ezalaka na ntango na yango. Na ntango wana apesi biso mosala esengeli tosala. Ntango apesi biso ya kosilisa esengeli biso mpe tokoka kosilisa. Likambo ya Tata Nzambe botosi. Yango na $5 wana tokosenga Papa Sylvain ozonga awa na chapitre oyo Tata Molimo Santo apesi biso Papa Simon Kimbangu Kyangani na tina ya $5. Ezalaka na ntango nini oyo bana Israel Tata Nzambe asengaka na Moïse bopesa basekele na mwana moko ya Israel. Na ntango nini basengaki bango sekele wana po esala pe nini. Yango Tata Simon Kimbangu Kyangani aza kosenga biso lelo. Pe na kati na chapitre kaka wana mususu Papa Simon Kimbangu Kyangani apesi ezali ete toza kotonga lingomba. Kasi tozali kotonga lingomba biso nyonso tomipesi mpona kotonga lingomba. Kasi ndenge toza kolanda bapapa bandenge baza kotinda biso batu na makanisi na bango na botongi ya lingomba. Batu na makanisi na bango. De chapitre wana yango nde Papa Simon Kimbangu Kyangani apesi biso na mukono na lelo. Na bikatele ndenge baza kokatela biso pe na misala ndenge bazali kotinda biso. Pe toyebi yango malamu ete maye mazalaki na bana Israel yango pe kaka eza kosalama na ntango oyo na biso tobengameke balandi ya Tata Simon Kimbangu to bakroya Tata Simon Kimbangu. Topesi nzela na Papa Sylvain atangela biso ba chapitre wana pe olembolela biso yango Papa Simon Kimbangu Kyangani alingi koloba nini. Merci Papa pona maloba. Tokotanga pe tokolimbola ba chapitre oyo Tata Mokonza Bule Papa Simon Kimbangu Kyangani Nzambe Molimo Santo apesi na biso pona dimanche à lelo le 9 août 2026. Des passages bibliques Papa apesi biso ya yambo ezali Exode chapitre 30 verset 11 à 16. Exode mokapo ya tuku misatu nzela ya zomi na moko kino zomi na motoba. Deuxième passage ezali Jean chapitre 6 verset 25 à 27. Mokanda ya Yohane sango malamu ya Yohane mokapo ya motoba nzela ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na sambo. Toko banda na Exode 30, 11 à 16. Tozali na version française, moto na moto akotanga oyo azali nango na maboko na ye. Totangi Exode chapitre 30 verset 11 à 16 na kombo na Tata Mwana pe Molimo Santo. Na motu ya mokanda balobi l'impôt pour les sanctuaires. L'impôt pour les sanctuaires.
Le Seigneur dit encore à Moïse, lorsque tu feras le recensement des Israélites, chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie, afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Tozongeli, le Seigneur dit encore à Moïse, lorsque tu feras le recensement des Israélites, chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie, afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Chaque homme astreint au recensement donnera une pièce de 5 grammes d'argent, selon la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. Cet argent sera prélevé en ma faveur sur tous les Israélites recensés de 20 ans et plus. Un riche ne versera pas davantage, ni un pauvre moins que 5 grammes d'argent. Chacun versera à ma faveur les montants indiqués afin de préserver sa vie. Quand tu auras recueilli tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Je me souviendrai ainsi des Israélites et je protégerai leur vie. Na kombo na tata mwana pe molimo santo. Batata pe ba mama, bana ya papa Simon Kimbango Kiangani. Wana Exode ezali dans l'Ancien Testament parmi les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 livres à Moïse. Et kuna ezalaki penza ne bandeli. Après Genèse toyebi ke ezali yango. Na tango na kala na libota ya yambo nzamba ponaki tobengi Israël, nzamba azalaki na manière na ye na politique na ye. Ba disposition atiaki en place na nzela ya batambwisi banganga nzambe minene oyo aponaki mpona kotambwisa etonga ya Israël. Atiaki ba disposition mpona kobikisa bango, mpona kopambola bango, mpona kobomba bango, mpe mpona kolimbisa masumu na bango. E awa esika totangi toyoki nzambe ndenge apesi mitindo na Moïse kapita oyo aponaki mpona kotambwisa bana Israel, kobimisa bango na bowumbu na Egypte, komema bango na mokili elaka. Donc awa eza na contexte ya katikati bazali entre mboka ya bowumbu Egypte na Kana mboka elaka. Nzamba instruire ye sala recensement ya ban Israël pona yeba mutuya ya ban Israël. Donc soki instruction ya nzambe wana te mbele to yeba teke babimaki 500,000 ya mokolo oyo mikolo batenyaki 20 ans ti likolo oyo bazali capable ya kobunda bitumba. Yango nzamba lobi sala recensement. Et tango zo sala recensement mwana moko ya Israël esengeli afuta pona ngai nzambe taxe ezali po ete nabatela bomoi na ye. Nzambe azosenga mbongo pona kobatela bomoi ya moto. Po bato ebele bakanisaka ndenge tozosala bansinsani kopesa ndenge papa asengi ba $5 banini bazozwa yango lokola je lokola blague. Me nzoka nde nzambe azosala pona kobatela yo, kobatela ngai, kosunga yo na makambo za nango tango yo néglige orate pe. Nzambe ye moko azopesa mitindo oyo. Tango ozosala recensement mwana moko Israël afuta taxe pona kobatela bomoi na ye. E nyonso wana ezali po ete makama le fléau ekomela bino te. Po bazalaki exposé na voyage molai banda Egypte kino na mboka elaka ezali facile te na katikati ba maladi makambo ndenge na ndenge. Yango nzamba sengi bango mbongo pona kobatela bomoi na bango. Nde alobi mwana Israël nyonso apesa awa na français babengi yango donnera une pièce de 5 grammes d'argent
Kandenge papa sengi bisope $5. T'as la drôle de coïncidence. Donc papa nzambe ya tambisa Israël yeyo azotambisa biso nekeke ya mine. Asengi bisope $5 par mois. Yango kuna lobi nini? L'unité de grammes en vigueur au sanctuaire. Cet argent sera prélevé en ma faveur sur tous les Israélites recensés de 20 ans et plus. Otali nzamba lobi mbongo wane ezali en faveur nanga. Po bato ebele bakansaka nzambe zaka na posa ya mbongo te. Nzambe ya solo mbongo osana ngo nini? Mazo senga elembo moins fort ya yo mondimi. Osala olakisa bolingo na yo botose pa na ye nzambe po ete asalela yo mayoza nango posa. Nzambe alingaka moins fort ya moto ezala. Azana nyonso malingi mutu ye moko asala moins fort. Azala na botose atalisa botose na ye. Alakisake ya solo oyo azali nzambe na ngai. Nzamba lobi mbongo wane ezali en faveur na ngai. Et mwana nyonso Israël recensé o bakosala recensement banda na 20 ans. Ndenge tolandaka ngo na bamatei na histoire na introduction ya Exode o babengi fondation nde apesa 5 pièces ndenge papa sengi biso $5. Ba recensaki basengaki banda na 20 ans tilikolo. Mais na biso mondimi nyonso papa lobi mondimi nyonso azwi libatisi. C'est-à-dire na bango ezalaki oya koko bunde tumba. Mais na biso mondimi deja sa lapindai azwi baptême akomi mwana ya nzambe. C'est-à-dire nzamba latse bibundele akobunda contre satana. C'est-à-dire aza deja soda mondimi azali soda. Yango papa sengi na mwana na ye nyonso kimbangisi wakoki azwi deja baptême akopesa $5 sanza nyonso surtout na premier dimanche ya mois. Mais soki sympathisant soki pe oya zina no baptême ta lingi kopesa mapamboli bakoluka ngo na makasi nzamba koko pekisa lipamboli ya moto oya zana motema malamu te. Et nzamba continue kuna esika insiste un riche ne versera pas davantage ni un pauvre moins que 5 grammes d'argent. Chacun versera en ma faveur les montants indiqués afin de préserver sa vie. Nzamba lobi na Moïse azala moto na bozwi azana mbongo ebele akopesa koleka te na opération oyo $5. Pauvre to moto azali na bozwi te ye pe akopesa kaka $5. C'est-à-dire pa ya nzambe azotala kaka ekelamu na ye moto ya kelaki. Azotala te pauvre, azotala te riche, moto nyonso asala makasi apesa $5. Ndenge pe koto nzamba sengaki na Banzraël, tango ba wuti na Jude bazoke na mokili elaka. Quand tu auras recueilli tout cet argent des mains des Israélites, tu l'utiliseras pour l'entretien de la tente de la rencontre. Tango kozwa mbongo wana na maboko ya Bana Israël osalela ngo pona ndako na Yawe. Na tango wana lokola bazalaki nano base constituer nation te bakomi na mokili elaka te bazalaki na nzela batante wana bisika nyonso wana ndenge balobi tente de la rencontre esika bazaka kokutana na nzambe pona entretien na yango. Lelo lokola deja tozali nation, lelo lokola toza deja église, lelo lokola papa Simon Kimbangu amemeli biso makambo nyonso amemeli biso mboka nkamba Yerusalemu ya sika, lelo mokonzi mboka confirme yango ville sainte. Nde mbongo wana ezali pona kotonga mboka mosantu ya nzambe Yerusalemu ya sika. Na kotala importance ya mboka oyo ndenge tolobaka kamba Yerusalemu ya sika esika efandi tata nzambe nkosi molimo santu. Ce n'est pas un simple slogan mais ezali réalité, c'est tout un enseignement. Nzamba afandi awa na nkamba Yerusalemu ya sika poete amonanaki nano na bayuda ndenge balobi yango na Psaume 76. Dieu s'est fait connaître en Juda, il est célèbre en Israël, il a sa demeure à Sion. Nzambe
ayebanaki kuna na bayuda na yuda aza na succès kuna na mboka Siona azali na ndako na ye na Salem. Il a sa demeure à Salem, c'est-à-dire na ndako na ye esika ya afandaka, esika nzambe afandi yango nde Yerusalemi, yango nde lola. Donc biso tozali kotonga mboka ya nzambe kimbangisa ezala fier zala nesengo ete mbongo nezokende pamba te ozotonga mboka ya nzambe et en même temps ozotonga esika na yo mokolo liwa na yo to mokolo ndaiswa okende kokota kuna moto akokota te yo moko ndenge osalelaka yango profite na tango oyo tala mbongo wana ntina na yango kobongisa ndako esika bakutanaka na nzambe. Et biso temple ezali kilongo ezali nkamba mobimbe ezali mbongo wana ndenge papa lobi ezali pona kotonga Yerusalemi. Zala fierete mbongo na yo ekotaka kozanga kopesa ezali ingratitude, parfois ezali ignorance, ozoyeba ntina te ozoyeba te ndenge na koflate mapambole pa na nzambe. Asukisi ete je me souviendrai ainsi des Israélites et je protégerai leur vie. Tango bino bozo pesa bozo sala recensement et montenyo sozo pesa 5 grammes wana ya mbongo na kobanda ko kanisa bino nzamba kobanda ko kanisa biso na ba souvenir o ya malam tango zo pesa mbongo to yoki awa bazo tanga na bantité na bakomba ba responsable et papa lobi kota na fiche kombo ya mondimi moko moko kokota na fiche po nzamba kanisaka yo akaniselaka yo pe abatela bomoi na yo nzambe ye moko apesi disposition yo po ete mondimi nyonso apesa pe na pambola ye pe na batela bomoi na ye bitumba eza ebele na mokili na bafamille wapi me nani akobatela yo soki nzambe te nzambe ye moko apesi disposition ndenge nini toko kosala po ete abatela bomoi na biso en dehors ya bolingo mibeko misala tango zosala o nzambe azotinda nzambe pe azotya yo ka lisu na ye ezotala yo endenge ozotambola azotala soki danger ezoya protege mpo na nini yo moko kombo na yo ezangaka te na makambo nyonso papa asengaka to atindaka me tango yo ozopesa te sadire ozoloba na papa kokipe ngai te etango nzambe akipe yo te nani akokipe yo si satan etango satan akipe yo suka ekozala nini yango bana ya papa Simon Kimbango kiangani toyeba ete nzambe na biso ye wana atambwisaki Israel ndenge nzembo moko na lingombe eyembaka ye wana atambwisaki Israel asengaki bango sekele to 5 grammes ya mbongo awa na biso na ekeke ya mine asengi biso pe $5 par mois po ete abatela yo abatela bomoi na ngai abatela bomoi na yo pe a préserver biso a protéger biso contre ba fléau ba danger nyonso ezali koya to ekoki koya ya apesi yo garantie pe akobanda kokanisela yo akobanda kokanisela ngai papa tala mwa commentaire moke tokokotia na passage wana ya liboso bopesaki chapitre mibale bapesi chapitre ya mibale ndenge tolobaki papa asengaki totanga pe tolimbola Jean chapitre 6 verset 25 à 27 na motu ya mokanda balobi Jésus le pain de vie Yesu lipa na bomoi totangi na kombo na tata mwana pe molimo santo. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi l'essence de mes signes miraculeux. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Na kombo na tata mwana pe molimo santo.
batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolandi deuxième passage to perikopo yo tata mokonzi abula pesa kibiso Jean 6 verset 25 à 27. Leso monene oyo tozali kozwa kuna ezali tolanda papa Simon Kimbangu Kiangani te pona kaka lipa to vi ya mokili oyo to vi matériel tolanda nzambe te kaka pona nzoto oyo me tolanda ye pona bomo ya seko. Histoire wana ebandi mosika soki botali yango ebandi na ba chapitre leki kuna yango nde aye kokoma na conclusion wana. Kuna liboso ezali kolo Yesu alesaki bato 5000 na mapa kaka mitano na bambisi mibale. Histoire toyebi soki totali kuna histoire mosusu elandi événement mosusu kolo Yesu atamboli likolo na mai nde ake ko rejoindre bayekoli na ye na libongo po bakoma na esika oyo makambo esalamaki. Ya misato nde yango oyo kolo Yesu bafulu bazoluka ye to bato po asalaki miracle kuna. Donc réponse oyo nkolo Yesu ndenge alobi awa po ete tango alesaki bato 5000 bazalaki na nzala bango te bato basengaki ye me atuni Philippe ozali na nini kuna, eske tokoki koluka mwa eloko ya kolesa bato oyo? Alobi antuka awa eloko moko ezali te atako tozali na 200 pièces en tout cas tokoa kolesa bato nyonso oyo te. Ala bengi André ndeko ya Pierre, Simon Pierre, eske kuna ozali na mwa eloko? Alobi garçon moko awa azali na bambisi mibale na mapa mitano. Alobi somba yango zwa yango. Nde nkolo Yesu apambolaki yango ekomaki ebele bakati bato nyonso bale batondi ebiloko etikali. Ayebisi bango bo lokota nyonso wana bochango na kati ya basake loko moko etikala te. E basang ba lokoti ba morceau nyonso etikalaki balobi na français courant wa 12 corbeilles lokola basaki 12 mobimba. C'est-à-dire bato baliaki batondaki yango yetikalaki nde basangisi ndenge tozalaka na communion et surtout que nkolo Yesu apambolaki yango balingaka te ata mwa ndambo etikala. Il faut que lembola meme ndambo ezaka na maboko. Alobi nde na tango wana lesi bango akei poko eye bayekoli bazwi bak to masua bake sengelaki bakende na ngambo mosusu ya lak. Bamonaki kaka nkolo Yesu moto plutôt bayekoli bato bakotaki bakei nkolo Yesu amataki na masua wana te. Donc bato nyonso bayebiki nkolo Yesu aza na biso elongo. Et bango bakei na boato ti bakomi kuna liboso pembeni basali déjà 5 ou 6 kilomètres. Mbonge makasi mopepe ye bazali kobanga. E nkolo Yesu abandi kotambola na likolo ya mai akomi pe pembeni na boato na bango babangi balobi kobanga te ngai nde nga maître na bino nkolo Yesu. Balinga bakene kozwa ye po eta kota na boato na bango bakomaki déjà na mokili nde bango nyonso balekaki. Bato tango batikali na sima kuna baluki nkolo Yesu po balanda ye kaka bamoni ke kolia ezali na nzoto na ye. Baye ko se rendre compte que azali susu na biso te donga ke na ngamo mosusu a Capernaum. Yango maswa ezalaki wana esika miracle wana esalamaki ba maswa yaki ebele ba koti bango nyonso ti balandi ye. Yango nde boyoki réponse oyo nkolo Yesu apesi par rapport na likambo wana. Nde batuni nkolo Yesu motuna. Nde balobi awa, ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, maître, quand es-tu arrivé ici? Batuni memokonzi, yo komaki awa tango nini tozo luka yo kuna, tango nini okotaki na maswa biso tomonaki yo te. Yango nkolo Yesu apesi bango réponse était. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi l'essence de mes signes miraculeux. Ya solo, bozo landangai
mpo na intere ya molimo te me mpo na nzoto bolandi ngai te mpo na eloko ya molimo oyo nazali nango me bolandi ngai mpo ete boliaki mapa mpe botondaki me bolandi ngai te mpo ete bocomprendre sens ya bilembo nasalaki makambo esi nasalaki. C'est-à-dire nkolo Yesu atalisaki bango ke azali na nguya, il est capable de tout. En d'autres termes, donc azali nzambe. Me bolandi ngai te pona kaka pona kobikisa milimo na bino. Yango aye kopesa bango conseil oyo pe papa Simon Kimbangu nga nazo pesa biso lelo na verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de la vie éternelle. Tala esika posa ya papa ezali pona biso bandimi kimbangisi. Loyenge nyonso tokomi nango lingombe zoningana pona nini? Posa ya bonzoto. Posa ya ko gagner vie ya bonzoto. Menzoka nde mission tokotelaki na lingombe ezali yango te. Tolongwe na molongo na nzela ya solo tozalaki nango tokomi na mission musu tokotelaki na lingomba. Le but de notre foi c'est le salut de nos âmes. Ntina tondimela pona kobikisa milimo na biso selon 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Tondimela ki nzambe tata kimbango tata nzambe koso molimo sana tozwa libatis tomipesaka po milimo na biso ebika yango nkoliso alobi awa. Travailler non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de la vie éternelle. Tala bilei oyo tokoki kowela. C'est-à-dire liloba ya nzambe, maloba ya papa. Yango nkoliso meme tango batantaki ye na Matthieu 4, Luc 4, ezala Marc 4, la tentation de Jésus. Tango asali retraite na ya 40 jours 40 nuits, koliso ayebika komi na nzala. Plutôt Satan Lucifero papa lobiawa ayebike azana posa ya kolia azana nzala. Ayaki komeka yeka na makambo azana ngo posa. Kasi nguya nyonso epesameli yo bongola mapa oyo ekoma plutôt bongola mabango ekoma mapa olia. Yoka réponse en koliso mwana mayele nzambe mwana na moto avivra kate kaka pona kwanga to pona lipa mais surtout pona liloba na nzambe. Po liloba na nzambe epesaka bomoi epesaka mapamboli. Soko zo tosa liloba ya nzambe soko zo tosa maloba ya papa ekopesa yo bomoi ekopesa vie o nyonso za nango poso kozwa. Yango Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Soki kondima na bino soki elike na bino epai ya nkolo ezali kaka pona nzoto oyo bozali bato na mawakati na bato banso. Si votre espérance en Christ n'est que pour cette vie terrestre, vous êtes les plus à se plaindre de tous les hommes. Ça dit tondimela nzambe te pona lipa pona kolia komela kosomba mituka to nini to mapangu te wane koya soki kondima na yo ezali soki papa lingi kosunga yo akofongolo banzela okomona no pasete ekoya d'une manière automatique. Ndenge koliso alobaki boluka liboso bokonza likolo maso matikali makopesa melabino. Soki toluki nano bokonza nkam bokonza tata kimbangu oyo etikali ye moko fongola biso banzela akokota na motema ya moto kabela ye lupango kabela ye moka pesa ye mbongo okomona pe banzela ezofongola bato bazokabela yo o satandaki te obi apesi yo pe mosala moto azwi yo na mosala na nzela ya papa oganye oyo ozali ekoluka. Me lelo nini ezali komonana moto nyonso akoluka aganye vie azwa mbongo azwa mapango azwa bamituka azwa nini parfois detriment ya nzambe mokolo gomba ebiloko wana ezosepelisa papa te. Yango tokomi na bamontage balukuta oyo kuna longwa nga na kota obie moto na nga kandida na nga leka po ete na banda kozwa nsima na ye. Yango tozomona bitumba nyonso na kati ya lingomba mpona makambo nkoliso alobaki bozolanda ngai te pona basigne oya miracle nga nasali me bozolanda ngai po boliaki pe botondaki. Biso nyonso tokanisa po meme na nkoliso bato ndenge wana bazalaki tomoni preuve bato balandi lokola asalaki miracle ya 5000 personnes bale pona
mapa kaka mitana bambisi mibale bakomi koluka ye ntango bamoni ete bakoti na baswa balandi ye esika ye azali ese balandaki ye mpo na kobikisa milimo na bango wana balandaki mpo na intere ya bonzoto papa alingi biso tozala bongo te bamosusu bazala kolanda ye mpo ete bakanga ye mitifu bakende kofunda na leta moto na moto mpo na curiosité asala miracle na tala c'est-à-dire moto na kati ya lingomba tokotaki moto na moto amiyebi na motema na ye baye bakotaki mpo na kobikisa milimo na bango batikali moke ebele tokomi na bonzoto yango tozo kobundana kobwakela na bamaladi bamakambo ndenge na ndenge nyonso wana mpo na bonzoto papa alobi totika yango biso nyonso tokoma na susi moko ya kolanda ye mpo na kobikisa milimo na biso tolanda papa te mpo na kotala papa asali nini ndenge toyokaki ye kuna bato bazoloba ke papa koti na ndako papa azobela yango asalaki démonstration banani bayebisaki bato wana sika biso bakembangi tofani na nkamba mais papa conseil direct alimbolaka biso papa aza na charge ebele biso bato tozwaka parfois chance kokota kuna tozomona ndenge azoyamba bato parfois tina 0h 23h mokolo mosusu ayamba biso na 23h metango yo moni papa libanda te azobela papa boye banani bayebisaki bato wana po papa asala reaction wana si biso bakembangi tofani na nkamba omoni eso oyaki mpo na kobikisa molimo na yo donc toyaki mpo na mission wana kotala papa alobini oyo nyonso tozomona bareseau sociaux bato bazosala bemission kokritike kokondane si biso bato tozopesa bango matière donc mutu na moto azosala mission ayelaki na kati ya lingomba yango papa alobi soki oyaki na mission ya mabe peut-être oyebaki te obi batindaki yo kotinda me ndenge okomi na nkamba ndenge okoti na eglise kembangisi bongwana tokota mpo na nzoto te siko tokota mpo na kobikisa milimo na biso ndenge nkoliso alobaki mais pour travailler non pas pour la nourriture qui se gâte mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle tokotaki na lingomba mpo na kobikisa milimo na biso na nzela liloba na bango mateya na bango ezotuta mitema ezopesa esengo mpo kimbangisi nyonso liloba papa mateyi na bango epesaka esengo papa soki asengi aza na esengo oyo kutu papa asengi te azolela papa asenga ngai tanto tozalaki na bumbu pasere komina na bumbu eza na mama moko papa aza kosenga biso bakomi na ntango wana bareveraka bembo azalaki na ngaliema barevera binga na kimbanseke revera ndungi na njili ntango mosusu papa aza kosenga biso biloko bakomine neti biso basengaki biso split portatif ale namoni ke oyo eza nango biloko ya mike naponika kelke bandimi oyo namoni ke aza capable ya kopesa $100 même $50 to 10 na sélectionne bango topesi bango likambo mama moko abotaki azaki na wale mama dudu nakotangaka kombo na ye ya atekaka na wana zando mais azalaki na wale na mwana na ndako nga na chaki na classement te namoni ke aza na ye na wale nayoki abenga na telefone papa communal nayoki papa sengi eloko boye osengi na baninga mpo na nene oteki ngai atako naza na wale me biloko na ngai bazotekela nga na zando nga mpe tia kombo na ngai tala marka bandimi papa azoluka tala marka bandimi papa azoluka baye bazocomprendre baye bakotaki mpo na kopesa ye maboko nakanisi batata mpe bamama tokende komedite na mozindo passage oyo papa apesi biso to bapassage oyo Exode 30 verset 11 à 16 mpe Jean chapitre 6 verset 25 à 27 omituna okotaki na lingomba mpo na nini ese okotaki na lingomba mpo na kobikisa molimo na yo mpo na kosunga papa obi okotaki mpo na koya mpo na intere ya bonzoto mpo na kozala surete kotala papa asali nini mpo funda na leta mpo opesa na bato ya bemission basalaka bemission kotuka kofinga soko okotaki mpo na mission wana bongwana biso nyonso tokota mpo na kobikisa milimo na biso mpo na kopesa papa maboko papa na suki nano wana na kombo tata mwana mpe molimo santo. Merci tata pasteur okoki kozonga na yo koloba ete susi ya papa ezali eke biso nyonso tokoka kobika misala oyo bazali kotinda biso ezali ete
milimo na biso ekoka kobika. Pe papa Fumalongo, papa diangenda kuntima luba kiete, tao tozali kotonga Yerusalemi, tozali nde kotonga bandaku na biso, oyo kotoko ya kofandila na kati na Yerusalemi. Bandaku ya molimo. Pe na deuxième chapitre, ndenge papa pasera uti kotange la biso, elobi ete tokolandaka Tata Nzambe mpona kobikisa milimo na biso. Yango nde bango balobi ete toluka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo, bongo nde ya se ekopesamela biso. Maso wana ezali na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedie to wanzambie to muzola kwa seye mwana ye Tata Mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye Tata Mwanda velela